question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service, agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde. Pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et vente à distance pe otia ba colis na yo ya ndenge na ndenge pesa biso confiance. Côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30% et solo la ki yoko na ndenge ya defoite otie biloko na yo ekomeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance. Pour na ba contact bobenga biso ba numéro oyo okozala bon mobimba. Ya différence ezake otie biloko na Chine ofuti mbongo na destination ekei yo. Oui.
Le langage est chaud quand même. C'est bien pour eux. Il faut savoir que l'homme noir en général, attends, il y a des gens qui ont été là. Est-ce que c'est un travail qui est là? Il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui ont été là. Parce que encore ça va m'aider. C'est pas mon problème. On va attendre la vie. On doit les différencier comme on a besoin de téléphone. On va voir que ça passe. Parce que les matos cachés en Afrique, parce que c'est ça. Pour le soir, on a raison. Si quelqu'un a tort, si quelqu'un a bon, le banalité, ça va reprocher et tout ça là. Mais si on prend le président, arrive à comprendre que comme tu dis, c'est au pied des kits. Le bien des leçons, le ticket. Voilà. Le truc est ailleurs. Ça, il y en a un peu. Si je ne me trompe pas, nous sommes en 2024. Donc, en gros, l'objectif va devenir c'était pour la Congo. Surtout, ça est-ce que ça va devenir un cas? Si la commune a un cas de Malbaraki, un cas à mettre à papier, mais pas ici là, pour la péter de ça. Normalement, je pense que la question n'a pas été faite. On a apporté quelque chose. Mais je pense qu'on est là, amplement, sans vous aller à la je crois que nous, à cas, ce qui est là, 0,1%. Donc, vraiment, ça fait une idée qui est là, qui va partir pour le bâtiment. Est-ce que vraiment on va apporter quelque chose? Quand on a fait un match, on va aller dans la qualité en auto, l'équipe d'ailleurs. On a la lobby, on est là, selon toi, aujourd'hui, jamais pour le on a compris pour le Bélango, mais c'est la mieux de la bâtisse pour le parce que la compréhension, il y a un problème de compréhension. C'est vrai que moi, je ne peux pas m'attarder à vous voir dans la compréhension à Paris. Parce que je suis responsable de stock. Voilà. Leur compréhension, c'est leur compréhension. Mais j'ai compris aussi qu'il y a certaines choses, il y en a dans le bango pété. Mais pour éviter ça, la compréhension, c'est la compréhension qu'il y a au Congo. Par expérience. Par expérience. Il y a des gens qui comprennent des choses dans les gens là-bas. Si vous avez dit qu'il y en a une maman, donc elle en a eu le droit de faire. Ah, donc elle en a eu le droit. Et pourquoi on a moni ndoki amoni na ndoki te na moni na bandokete bandokete mais ndoki mais na moni so na moni na obelele te na bome akufa comment ça na akufa kupiga osoki mirime moko etambulaki emikaza attaqué na bafaux compte ya babato eza selo wana un cas bazocombattre chaine na ye un cas baremarke kaza très spirituel yango esaki bato moko basataki na biso basataki osaki na biso qu'est-ce que ezaki oso na kotunaokolabaa monoko toyokaki boyeki makambo nakoki question na pena nakoyeba qu'est-ce qui s'est passé na chute directement ya oyo toyokani c'était quoi la chute par rapport à non, ça n'a rien à voir avec ma après 6 mois, tout le monde. Mais si vous avez par rapport à nous, nous avons des gens. Les gens qui ont la personne de M20 à c'est vrai que nous avons attaqué la période où j'avais des problèmes avec de santé à moi. Et j'avais choisi. Ceux qui étaient à faire une émission, attaque de l'eau, pour moi, on a bien sans débat. Parce que on a déjà pris à l'adolescence. Avec un an. Tout à l'heure, on a sympa. On est peiné avec mes enfants. Donc, déjà, il faut pas parler. Voilà, moi, je s'expliquer. Pour ça, l'expliquer, tu peux l'amener avec la vie. Il faut comprendre. Mais, Zogolingana, Yazolo, Alléluia. Mais
Gaz Célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au Théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au Théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris. Je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code KIR. Vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Ceux qui me connaissent, ceux qui pensent, ceux que moi je considère que parce que il va nous sommes à la porte d'ailleurs, au monde qui n'a pas eu de pas de ça de l'air. C'est au début. Mais ce qui se passe, c'est que nous allons pas le discours de la vie. C'est sans débat. Ce n'est pas c'est rapide. Nous avons besoin de la l'école il y a pas de mais par rapport à moi, si on pose la question, le bas du papier dans la vie. Pire encore, il y a la période où on a acheté non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. C'est ça la maladie. On a la signe à paix. Nous avons fait à faire du TP par exemple. On ne sait pas. On va pas moi. Et comme là-bas, on a déjà un peu de le temps où elle est là, pas seulement dans la vie, parce que parce que tu es juste dans ma vie dans ton passé on a les moyens on va résoudre c'est que avant la minute on a TV dans on a mode en personnel avant il doit y a la connaissance et bateau et là pour nana il y en a longa on a peut-être voir et ça n'a pas mawa d'ailleurs vous avez une histoire quand on va se mettre là vous pouvez faire ça là on a ma vie parce que là il y a quand on a pas il fallait temps pour ça dehors il y a beaucoup de voilà c'est une femme c'est des choses non non et il fallait vraiment la tala et c'est quand il va y nasser c'était pas important peut-être que bafanatique na yo bayeba kozalaki na mwa bapêchement mpe kokila non nayaka kolobango nalobanga yango ntango nazala tozoba vita pikipiki na bilosala linaa nazoloba okimama ayebaki parce que c'est une personne qui m'a assisté m'a beaucoup assisté dans le sens que bapiste basolution mosusu makambo wana abanda kokutenga kende mpa motozo mamodelo na olobanga na bino mamodelo ela mama par rapport à Baptiste, la seule personne qui a été la seule personne. Il y a un peu la première fois qu'on a une étude. Il y a un peu dans déjà, le fait de
Parce que on a payé par beaucoup ça parce que beaucoup ça il y a eu des gens qui ont emmené des gens à me détester par donc on s'est dit que on a pas quand on peut pas dire la vie moi je comment dire ça maquette na même et donc à mon côté donc il y a peu parce qu'il y a aussi des gens qui ont la collaboration avec le maman c'est très profond oui bah nous va c'est très bien il y a beaucoup de qualité pour ça ma beza ni ngana iba na mama amosi na do baka et donc on fait côté ba ça il y a deux choses si na boye ba ipala mais déjà la ipo proche de ça et que les ba ça attitude là dans la voix et aussi la vie que ba et tout qui la kana superficielle parce que na monde nous a moi on a pas OK ba mais si na monde qui la bête c'est tout un principe c'est le mot de Dieu la bête le cas voilà et puis déjà voilà neti bato mosusu balobaki bapesanga $5,000 mpona to détruire chaîne ya mams. Si il faut être sorcier. Il faut vraiment être sorcier. Irano, tu sais, des fois tu auras blessé na baproche na biso. Oui, sentiment il y a so les années loko na senga nzambe maîtrise makasi par rapport ya likambo ya muto nga yebi. Anga pasteur Marcelo ezokotisa mbongo ati mpona koloba ngo makambo ya mutu nyonso aza nga na yebi so tolia ata lipa ensemble soki akabelanga ata $10 ya pamba ata 5,000 francs c'est qu'à sauver nga place moko oyebi combien de personnes bayaka kotia nanga commentaire na se otambaka na Yves mpona nini tout ça là c'est par reconnaissance que je suis avec Yves. Parce que nabengaka ye famille bota bato bapesaka ndenge na bango bakanisi mais nga navandaka na Yves namona ye na ntabetelanga lisolo ya famille bota na travaillaka na Yves mingi na kati ya YouTube oyebi nde YouTube etambolaka ezala monde à 12 mais moto afongoyelanga porte lokwa Yves azala te wana avant peut-être de séparation ezala wana ntango ozalaki avant ozala bakuka ozalaki ensemble mais ntango akomi ntango mpe nakomi kaka bakuka oyo Yves abengaka nga na telefone soki information eza ayebi biso mpe alobi ke oyo wana namoni yo okende na yo te mpo eza ya boye nga natiaka nyonso omoni yango mona bando obenge mingi coach totravaya en collaboration te ezaka neti nga mpe yo nakobenga yo te ndenge nini oyo eza ndenge nini kuna nde mpe nabengaka sasa nde mpe sasa abengaka nga ozo comprendre napela bato mosusu mpe tobenganaka na bango eshoka ye te édérange te eshoka ye te alobi eza choix na ngai naokumba chaîne na nga ye pe choix na ye c'est pas mon problème il faut faire la différence entre professionnalisme na connaissance oyo toza nango moi je ne peux pas koyina mutu sans raison so namoni mabe asali ngai te c'est trop peut-être kozala na milieu na bango lisusu te nakozala nazalaka mpe ya télévision toyebi yango natambolaka na Yves nani namona ye na batendance wana te yango nazalaki exemple oka na banda opesa mais tadi tobanda kokopera na ye kala tokopera lisu te. Ah bon? Ouais, tu coopéras sous te. Tu benga même pas. Mais quand tu bando benga ndeni ni quand tu bando benga. Tu benga tu za même ba plateau mo to sala banalise, non? Mais tout ça na ngo sous te pona to pesa ba tendance na biso. Maintenant na mona il va pesa tendance te. Ko ya lobi ataka nyonso. Nga yebisa nga ite ka famille boto. Abi ataka nyonso. Po ye chaîne na il faut vivre. Eza musala na. Et soki siko nga na lamuki mukolo moko boy na yekele ko moko ya Yves. Ataka ndinga edanga ndeni na osa pona féliciter téléphone na kokate so likambo ezue na oyoka pasi na osa nango te mutu nyonso oyo aloba ke ngai nazwi $5,000 to $2,000 atako tu 500 francs pona kosala mabe yo yebi nde bagéra chaîne to nazwi mbongo pona kebebisa chaîne ya mama saba na ndeni nayebi ni kombo ya chaîne email nango nayebi yango te donc esa ndeni on a été fondé te moi je crois peut-être des années na ba période de séparation même ces agina lushima siko so séparation même na lushima ngai na sali ni na babino ozaki trop penché na ndeko mwasi pas ko travailler na mais na ndeko mwasi falon to lo bango bien mais papa lushima ba travailler na mams
Tant que bando kena bokeseni, tant bando benganga, ezaki pour défendre Mams. C'était pas Papa Lushima qui m'avait appelé. Atika la benganga tamba moda. OK. C'est plutôt Fallon qui m'a appelé. Pour passer là qui ensemble bando travailler na ba Mams. Au bout la Fallon pas bando qui tourner na mabilo à Mams. Siko ngai na okende kuna na compte ya Mams. Du coup, dislocation mon salami période on a nazalaki activité. Parce que déjà période on a nazalaki sous pena activité. Ce qu'on vérifie autour ni ba yebisa. Nazalaki sous pena activité. Après si ko yela tanga ndengeni, et là tanga la manière ni pour na sala ni na bokeseni. Bato musuku ba kenda loin encore. Ba komela na Mams kinga sala na bokeseni. Mais peut-être bande ba kolia na ndoki peut-être. Mais kasi on a zo tourna te, akomi ndoki ta bakabwani. Avant bakabwana za ndoki te. Et moi je partais là-bas tango wana. Tango bakabwani nga za ki ko kende te. Siko eloko nini lia nini sala maki place wana po ngana na ko mandoki. To azala ndoki. Na kindoki na nga pesa ngaki ndoki. Les rumeurs circulent toujours makasi koloba ke non même Massi de père yaki achaki paquet asomba MK. Asomba MK tout ça MK zana na tendance moko te toujours. Au moins tango fallait pena peut-être famille boté sombanga ezaki période oyo na banda sa ba descente. Po période na bato ba benganga pena ya poto pena ba benga Massi da benganga te. Bato poto pena ba benganga ba ya ka na felo pakati. Te ngai bato poto ne ba benganga Mirei soko moni yaka na ngambu na biso bato ebele babenga ba mama ebele babenganga bongo. Yaka na ngambu. Oui, yaka na ngambu to chaida o mayele kuna zo kemba yo mongo zo kekitaka ba descente na mbongo te et tout ça là to ko chela yo ni. Na tika descente naza na ba idée ebele ya osala. Mais quand je conduis na lobango na baka il y a d'ailleurs une émission qui va sortir bientôt chez moi. Tozo kanise la ngondeli to sala ngo. Le jour où ma vie a basculé. La maladie de mon fils n'était pas ezoka ya osarane là. C'est parce que na relaxa au monde. Est-ce que nous pouvons dire que donc dire que la maladie ya mwana tant que ezaki na makambo mususu mais mon fils a fait une année de maladie, une année yaya, une année tina sala kawana na mwana na mwana ngazaki hospitalisé a toko kene no toko taka OK vérifier ça yebi bato so ko tala ta yete bano ko tala yete ça fait une année dans le 28 septembre ça fait une année yo de obélissi mutu na kisa une année maladie ya simple te donc si on a côté na futilité moko bête na vie ya mutu na ko perdre je prie je prends mon temps à prier na vanda na sambela na kita na se so ba koseli mutu makam ngana loba na makam nyo so esala maka il faut vie ya mam c'est ça un exemple et puis quand même makam ba kosela voilà l'autre ça nga ba kokosela ngana nyo so pe balingi du moment où je crois que mon Dieu est là-haut et que na sali eloko même si les gens partaient même bato bando linganga so baké nzamba o ressusciter bato faut ça là bon et surtout que tu es toujours fidèle à si là va toujours MK ah madame vous ça passe donc quand on se donne une idée parce que ça m'a appris les cas qui mais juste je me dis on est conseil dans le ça on a aussi bato ba s'occuper de on a bien habitué on a un problème tout ça là au décembre para pena se no la sala no la sola serie lo ko no no ka ya shika kwa serie shika na sola na ina ndio sola ndio da sasa basi ndio bila sola na dunia na ndio pa ila ngai perdu na lo ba bien perdu na yaka sala ndio sana ba kwa hiyo tunasoma ngoga ni ndio ya sasa utala wana pia ndio tunafanya mwana hapa na hata ya yo hapa kusema ndio kwa ile sio bien kadi ngana yedo zana ngosho monte kusola sikana kusema ba kala te bata avant makambo ya kudonosi bana so bapela très bien bana pe kobenga nini na kitu pesa na cheko na liste kwa na cheko sala donc ba conseiller pesa ko mo ta na kwa ta ko conseiller kwa parce que walizo ça passe sur ma bande ana si na shona na début de ça ça
n'ai pas besoin de prouver. C'est qui est sûr. Il y a pas besoin de ça va descendre de ma peau, mais il n'y a pas de descendre. Ça y est, peut-être que ça va descendre. Et après, il y a 300 $. Il y a deux fois de là, allez, c'est pas dans ce cas-là. Il y a aussi deux fois, ça allait toujours au-delà de on avait la donc c'est un peu ça. Mais tant qu'on avait beaucoup maladie, il y a pas sortir encore dans pendant que pour les gens à la paix, il y a 300 $, les vidéos qui la donc vous avez battu au ça par an. Et ceux qui veulent utiliser ça, c'est ça. Ceux qui veulent utiliser ça, parce que au niveau des cartes, tant qu'on peut la dire à la zone, on peut avoir une place. C'est là où maman, oh, c'est sûr que nous avons à la maman, il va faire la téléphone. C'est seulement que voilà. En tout cas, même jusqu'au ceux qui m'ont rappelé que les gars restent avec c'est ça justement la grande loi. Ceux qui merci beaucoup. On a Zaki, on va parler de ce que tu as, on a souvent eu sur le bas du c'est des abonnés, donc on va pas naïe console. Des gens qui sont malades, on va faire malade.
te nalobi oyo aya kokomentaire oyo bato nalonga na chaîne nayebi ye biso aza nani me nayebi si boyende abiye kasi wana alobi comme ça va faux compte comme ça va pris compte ala faux compte ala pris compte ala ndengona en tout cas bandeko ebele bazozela lisolo moko balobi actualité ezaka abone exclusivité na leadership ainsi na bakolege tomoni bakokoko tomoni bajeremi shabani baza ebele mama terese ya anatiba ya ka lisolo wana nayebi te oyo makozala ndenge eza baki batelefone eyebi bapromesa baki obenga wabenga bango ezani producteur baluka dali bayebi te teke producteur bazaka yango nde eloko toyebinga siko eyebima nango eyebima nango peut-être que naonga mwata kapo ebi vraiment c'est quelque chose de très bien et puis ce que j'ai aimé c'est que wana asali sélection moko ayebi kosala sélection ayebi mpe ayebi management ayebi finance management po mpenza deux chaînes tango ezala naloba yango na bando oleka na émission wana naloba soki mamisa bonoondima ngai lelo jérémi deux chaînes na bafan bango toyebi ete aza ya papa na biso ngai nalingi te yosala na biso pendant ngai nakuta kote po nantelo sokotana mpona telikisaka obelaka otele oyo akosilikila ye nani na makambo nyonso alobi batu babango bayita ya koyita ya seigneur bapesa bati ya Jérémy a beau sentir que Jérémy depuis si longtemps il avait tellement envie de scène avec moi mais si la zaladi banza sa akangaka ta omoni so moto akangaka akataka programme aza idole nanga voilà en tout cas en tant que komokela biso na koshite na émission na biso moko alors lisolo oyo ya exclusivité ya leadership wana komaza manager moko oyo aza na makasi parce que c'est pas pour rien à parce que si on veut avoir un peu de la collègue qui va nous apporter des fonds et sous les applications eza kama ekise ya bato wana bakosala mais namoni bakisi wana babopusikila basi naye leti moko makisangenaka te bakisi balobi bato moko bato moko banokeaa baya ndenge bakenda bato basi badebele bakina me ya okende sikoyo babengisi nde yo par exemple yo na quelque personne ya nakokomesa spectacle te bakendaki wana pena biso baza nango bala biso affiche nango po affiche pouvoir banani bagenda otalana bon nga namoni ye na lubaki te nga namoni bato moko bana babanga bon
quoi c'est un peu c'est pour ça qu'il faut que c'est pas tout c'est pas dimanche à pas oh et puis elle a pas voilà bah c'est spécial parce que là bah ah à côté de la tête maintenant bah petit bah c'est vraiment une nappia bah bien à terre sinon on a gardé le bah c'est bon bien ah ben là on dit ah mais c'est que des dans bah c'est bien on a fait pour bah d'abord bah il y a un mari qui va pour mari à mon avis à pour là ça peut être la tête mais à boti moi on a moli mon sang donc on bah pour bah c'est la tête donc on a tant à peut-être na makala moi la tête la fin que ça y est les gars bah on a demandé ça pour faire la on a on a de la femme même ça il n'a pas dit pas la femme pas du tout il n'a pas dit pas et moi je comme comme tu vois on a nini adana na libala ni on peut dire donc il soit na libala pas bala avec ça va il y a bela donc il faut avoir capacité en vision pour l'état bon bah on va s'attendre voilà donc on devait savoir toujours au camp on est maintenant on peut faire nous là on a voilà donc parlons du spectacle ok en fait parce que le niveau de la parce que quand vous êtes parti là alors c'est ça là parce que l'idée vous avez comme une image alors ça là vraiment il y a on a c'est que là il a passé à dire papa Jean-Jacques il nous donne avec tout ça là si parce que bah début bah c'est la radio il y a vraiment la salle c'est ça on a parce que on a pas et on a ba c'est pas que spectacle ba ko sur la biso ni on sort pour ba organisation donc on est ça c'est bon on se doit intervenir c'est bon je m'en c'est ça donc on si vous déplace il faut pas faire intervenir parce que on va pas et puis les gars l'école wana papa cherche à lui wana pas la papa je comprends à ça là ba il y a comme ça ayebi ndenge bisikose yango naza yebisa oke ntango siko bakotala yango te bakokomprendre sida faut sérieusement essayer de voir plusieurs personnes il y a vraiment il y a un faut sentir que bazoyeba na ndenge mabeni eza normal balinga bakende ko apprendre mpo ya bato bazoaa spectacle eza na kosala cinéma parce qu'il y aura toujours des productions il y aura toujours des producteurs et puis na ndenge allure oyo kokokendele mpena babanda soki oyekola mpena badia parce que c'est très important parce que soki neti na degré neti na degré ya demande oyo batekelaka mambo soki akomi neti na sale esalaka bien et soki yo faut accompagner kozala na makasi deja koyeba po lelo soki toyebi toyebisa nde toyebi tya date soki toyebisa badate somamisa toyebisa apesala na mama eya basaki ya ate eza épisode po il faut bayeba une chose eloko sika po bacomprendre eza te ntango bademande ndenge eza makasi ntango bazokende po bakende kosala spectacle avant basélectionne po eza makasi bamemi bao baa makasi na spectacle po spectacle yamonaka butu mwa ntango ka banda okende mwa malamu mwa na spectacle ezalaka mpe papa ya sina période moi ça va baler parce que ozomona mosika mélange vraiment côté wana namonaka ezalika makasi et sikoyo bamambre biloko batengi na place asalasala esala yango parce que yango moto esalaki baprésident elobelo bakenda na mambre bamona ye na batéâtre classique ntango aosala na basale nde baluka eloko déjà na bomona na ye aza deya namonaka théâtre sikoyo yango naosenga sikoyo baoyo nyonso baotambola na mambre bazwa mwa temps ya koyebaka mpe comment jouer le théâtre classique et puis il faut y avoir que théâtre classique est là il va revoir histoire va comme ça là la bête histoire est bien il faut aussi au salaire aussi
il faut pas yeba parce que c'est pas joueur acteur un vrai comédien acteur c'est celui qui interprète Voilà. parce que bako epesa yo film ata ojouer na cinéma ba ebiso sala ngo na salle C'est ça. comme na kozo histoire moko ezala mali na livre nati Jack Rose na Titanic bato ba jouer ngo na ba salle bazala ezala ndenge wana oh j'étais un jeune marin revenez de ezala ba kete odo sana siko faut yeba que si la parmi bato déjà na ba banda koyebisa ye voilà bayebisaka ye déjà awa aza meilleur interprète madame neza baobserve interprétera bien parce que na salle abanda obetango data yango nazosenga bakomene mingi likolo moko otravaille parce que likolo moko otia date otia date po yeba otravaille po otiesa biso badate te wana bato badate te bayebosala moi 10 personnes na yo bayeba bakoresite donc bayebola kosala théâtre mpe kosala bango bien soki boyebi te bobenga na forme Oh, so vous avez vu que Emika Fongo. Merci beaucoup. Au cours presque la super carte de Tobaki, on est là, on a la paix, on a un MK pour continuer de faire l'analyse. Quand on est là pour le soutenir, les conditions, si la mission est ainsi, si la union, on est là, solo, kala, si la union, on comprend que les bâtiments, on comprend qu'on va changer la barre de l'équité, on comprend que non. nakotaki na bagere moko tozoba bakosaka ngai tala lelo ezobima mais lisolo ya Gomez tokobeta yango awa te bandeko bazozela tobeta lisolo ya Gomez tokobeta yango awa te eza badisation malade wana malade yango mpona mamosinema lobikaka ntango ya telemaka ofinga motu oyo omona te mpe mosala yango yaka beyebisaki yango ntango bando omona sila na boulevard bavandaka nde na boulevard bando bande na boule yo nde oyeba oyo ozalaki tel oyo boye ndenge abelaka batili bando okotana yebakaka motema mais pour boucler l'émission est ce que lisolo ya Siméon eza vrai que azalaki arrêté so na fongo lisolo tokende mais bazela tozokende kuna sikoyo toyeba tomona parce que ça ne passe pas et que va te donner la ligne de téléphone il faut les gâter exactement parce que voilà merci Voilà, merci beaucoup. Nous avons des parcours, toujours de la tradition, télévision ici, 100% actualité. Toujours au rendez-vous, que nous est là. Merci beaucoup à la bataille de la révolution, dans le temps, la force tranquille, qui est sur les médias écrasés. Merci beaucoup. Nous avons fait une émission pour la Jonathan. On a analysé la version de l'année. Merci à maman Zouzou. Maman, il y a souvent, on n'a pas eu le choix. Maman, Katika, on a oublié. Nous sommes peut-être dans la mission. Partagez la idée. Rendez-vous aux années septembre. Toujours dans le machine. Parce que les gens c'est bien aussi la peau. Alors, ça va vous aller. Si la tête est là, vous allez commencer. Dans le lieu, vous allez dans le lieu. Merci beaucoup. De moi, l'année prochaine. Zogolingana Yazolo, alléluia. Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au Théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous.
Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au Théâtre du Blanc Ménil. Alors, c'est précisément à Paris, je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code KIR, vous aurez l'occasion d'avoir votre billet.